Bienvenue Balandia Océan du Congo Télévision. Vous allez bon wabino Kadette Moussamba Sougacho la patriote. Et si vous allez mingi koye baite vous allez vraiment ébélé liboso ya bitando ikina bino kolanda émission vérité ya mboka mais lelo tozali bon la politique te kasi to kini pena la bonzambe pamba te soki apesa ki biso pe mate bokokaki komona biso na bandako na bino te kasi lokola la musibiso na pe mato so la pena na basala nzambe toyeba pe nanu nini oyo nzambe atalisaka bango pona tina Congo Mboka RDC pe pour le tini ya monde entier. Bon toke ko remercier équipe technique Mobimba ya Océan du Congo Télévision sans oublier les caméramens l'homme puissant, on ne change pas l'équipe qui gagne. Kabouya l'homme puissant. Bah merci Nabino pour la musala malamu pe ndengo siko comme ça biso na ndako ya balandi nyonso ya Océan du Congo Papa Pasteur Mbote. Mbote maman journaliste. Bonne santé. Nzamba zo batela biso. Yambo ete to bana nyonso okoki ko sala mwa libondi les ali mabete pamba to zali mosali na nzambe. Merci na permission wana to sambeli. OK. To peso merci mokambia vina biso. To yambi chaîne oyo awa pona émission oyo nzambe. Ta batiki banda kuna bango ba yekolanda biso tia biso batu pamba. Kamba biso zala nzambe. Na kat na bomo na biso pe na mboka Congo. Tambolisa biso maloba nyonso tokoloba bato bayoka mpe bandimela yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Yambo ya nyonso papa pasteur ngana eza papa Didier papa pasteur Didier bande ko balandi baye baka kombo na yo pe église oyo ozotambwisa. Merci mama kombo na ngai pasteur Didier Lompinga. Naza pasteur église mission mondiale la gloire de l'Éternel. Eza na avenue Ngaba. Eza pardon na commune ya Ngaba na avenue Kanyoka 16 bis. Mingi na référence sokolo bika tozoluka sango mokonzi. Pasteur ba empoisonné 2 fois. Nzamba bikisa. Ah bon? C'est que Nzambe no aza puissant alors. Nzambo asali ko na si aza puissant koleka Kabuya. Amen. Kabuya yoki oza l'homme puissant Nzambe naza le tout puissant. Papa pasteur, le Dieu tout puissant oya à Sundio malgré ba poison et que osa toujours en vie. Quelle est vision oyo Nzambe wana alakisa yo nan pour la RDC yambo ete to bana makambo susu. Pour la RDC Nzambe pesa nga vision mon côté. Pour la RDC bon pour la Kinshasa. Yango mama nazokende. Menga naza moto yo na bondelaka pona mboka na biso. Nasala ba émission naza la voix des sans voix, c'est-à-dire moto koyokanga zatepo nazalaka na Ngaba. Nzambe apesanga likambu moko ko permettre totanga. Oui. Nzambe apesanga likambu moko na nzela ya losambo balandi bazolandanga bayebinga bao bayokanga pe na kati na Océan du Congo bayoka makambu o Nzambe aloba na ngai nini. Livre ya Esaïe, chapitre 62. Nzambe za lokumpoza Nzambe ka merci mama. Oyeko kundolisa nga ba makambo yo na yeba lisusu te. Esaïe chapitre nango 62. Esaïe 62 verset 1er na 2. Oyo ngai nkolo moko naza ko bondela Nzambe. Nazui message oyo. Bible bina biso boye. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Nasala ba séance ya prière pour l'amour du Congo. Et tubanda ko salango chaque fin du mois. J'étais
vraiment attaqué yango mona mungu nangeza la lisusu makasite na ba santé de salaki nde nazwa ta ya reki ya kopema moke. Mais voilà au moins je rassure na ba tout nyonso balanda ko océan du Congo. Dieu aza pona Congo. Dieu aza pona Congo mutuna mususu ezali boye pasteur Dieu lelo oyo mangomba ebotami penza lokola bambinzo to pe mayebo na kati ya ngomba Kinshasa pe na Congo mobimba toko compter aux environs 9000 quelques églises na RDC mobimba et 3000 quelques kaka pona capitale ya Kinshasa. Objectif primordial ya mangomba nyostwana ezalaka nini parce que yayo pe ezala kati mama eza mabeto madame yo muto koyebisanga so eza mabe pe mabe pola nini so pe eza malamu pe malamu pola nini. Mama Kadete oza journaliste eza na combien de bars na Kinshasa pe na Congo. Mais comme le quoi compétition est-ce que oyebi ke nga naza mwana botami na Kinshasa naza mwana lemba ba pesa ba lemba nyonso mbote en passant Chai Mandombo mon ami prophète Moïse place Bozale Mambuku bino nyonso bana nyonso yakala pas comme les autres. Mama biso ezalaka poto mona bar photo ke na ba lazy bar obi ke lelo chaque coin chaque avenue chaque commune chaque quartier et comme na terrasse bolobela kangote église c'est une prophétie mama balobi na tango suka ba église comme ebele batu bakokoma ndenge na ndenge maintenant ne comme écoute ebele te mama nan ne comme ebele te ezande bandeli ya kokoma ebele c'est ça. Ça pour quel objectif alors? De faire dépeupler l'enfer et peupler le royaume des cieux. Objectif primordial, il y a église yangwana. Et ça, il y a tika mabe, ba ye pa nkolo. Objectif, monsieur ezate. Bon, bah, non, et comme cop, il y a pas pasteur, parce que ce côté n'existe comme kaka. Offrande, il y a autant. Et comme cop, il y a pas pasteur, robani na bango. Bongo bato ba ke na bar, asali bar pe, akamati bana basalati bango, boatiki bango bolumbu, po ba séduire mibale. Comment cop nani? Bah, c'est différent na église. Église toyaka potoy po ete to bikisama. Église tozoya pour que to préparer paradis, to préparer lola. Mais le lieu commis tozoya pour n'en pesa ko comme ça qu'on voit misabino ba pasteur, c'est quoi au juste? Maman Kadete. Oui. Obi définition église. Koko sunga biso na bande ko toye. Église eza nini? Eza siko batu basangani pour objectif moko. C'est ça l'église. Et eza na église locale, na église universelle. Eza na l'église spirituelle, na église physique. C'est que l'église ni yoso lobel. Tout le bel dans les deux. Local et puis non, pas local, prénom spirituel et puis charnel. L'église spirituelle est dirigée par la spiritualité. Et mingi pe spiritualité on est associé à bonzambete. Tout comme on va passer ba quoi ça va travailler mouchoir. Il suffit aussi bakaka et lamba na ebo okwei. Maman c'est yo yebi Bible molingi o tantengai. Même na Bible to mona apôtre Pierre bato bika ne lilingi na. C'est-à-dire zo soutenir bato ba kwei ça va na ba mouchoir. Nazo soutenir bato nyonso bazo salela nzambe na bosolo. Et comment deviner que o yazo salela nzambe na bosolo pe o yazo salela nzambe na bosolo? Nzambe apambola. Bible bina biso na Matthieu boy. Mukolo bilanga ya loni blé. Na butu monguna ya loni ivre. Tango ye basali ba moni ke no oyo mokonza lona ki oteme oyo muso eboti ndeni tokata bite bokata te. Botika ni yango ekola. Na mukona suka bakolongola ivre bakotika blé. Pe bakokamata o nyonso tu tata nanga lona kite bakobwaka ngo. Mama nazo pekiso likambu moko na vie na bo journaliste kokota makambo église te oeza corps du Christ. C'est-à-dire quoi? Omoni lelo yo so batu ba yoka biso olinga ya ko lukangolo bananga papa merci. Binonde batu bo bebisi lelo mangombo bozo mangomba. Pona nini? So muda te kuna teya. Yeba seni. Alandi. Atei.
Si comme bien ça. Yo yepo pasteur comme mon samba nao. Alingi yo mabe ko mabe. Maman, église spirituelle éthique là jamais cause la maladie pour mettre l'ango c'est Jésus-Christ. Mukolo moko abelate. Au moni be église zo comme magablo. C'est-à-dire bord na ngai. On se comprend. On a bord na songa na zate gradine mutazali. Bord na songa zate lilisa ande mutazali. Wana bord na ngai. Wana bord na ngai. On se comprend. Mutasali terrasse na ye. Il y a combien de verres, il y a baffe, abimisa mbongo, asala boy. Système olobi ya offrande, non, ce n'est pas des qui mouillent pité maman. Nzamba tindi Moïse liboso ya bana ya Israël pour batongela yo. Ndako. Mais beaucoup moins exagéré que ton yango pour yoka, au tien on a combo na yo. Est-ce qu'il bien propriété privée? Oui maman. Pour la nique on a combo parce que ceux qui ont zaté moi là yo a co-hérité ya peut to moni ba misusu pe papa zaté moi la zui. Lupango pas successeur. Soki nzambe abengaki mwana akotika kosala musama la. Et bongo ba collaborateur nyoso so sana bango wana pour la nazoloba. Omoni makambo ya nzambe ya makambo ya succession. Makambo ya nzambe ya makambo ya bato nzambe abenga. Makambo ya nzambe ya makambo ya lisekite mama kadeti toyokani boye tosala muziki te. Soki muta komisi makambo ya nzambe muziki nde yango zomono ekomi oyo. Que pasteur Ngikingi a sentencé Ngakunga. Pour ekoma makambo ya makambo ya maseki. Mais l'église on a zolo bana yo eza l'église corps du Christ. Eza na facilité. Eza na discussion te. Eza na défaillance te. Parce que maître nangonde Seigneur Jésus-Christ. Mais oyo to ko mona ba église locale. Auto commande tu es de commis avec le pasteur Didier Lompil. Na mon église combien na même makambo to combien ngai. Nzamba komi na sima ngai na komi liboso l'église komi nini église locale auto yebi que tozo confesser Jésus makambo to ezalaka na moto ya Yesu makambo to ezalaka na makambo nzamba biso tozalaki na retraite na nzamba to na prière na nzamba na collaborateur na nga assistant na nga toke sambela nzamba lobi na nzaya na ngai abi ba mama mo baza misatu basangisa mbongo po boso baduni po tozala na duni to bondeli to bengi ba mama wana bandimi ba pesi mbongo na bango to sombi drum $600 yango wana ya sika lobi to kucha nteke na église pour la lokumana ya nzambe kaka pasteur na ngina tuna boy pour la nini kaka système wana remarquer na ba église mingi ya mineni eza kaka papa kufu bien papa azuma empêchement zoko kasusu côté les makoté ya te moi il faut récupérer mais tant à bandaki tant que moi là zaki non peut à mesure ya côté ya te est-ce que ba collaborateur né o bazalaki na ye ba benga mité pour bango ba remplacer faut kaka moi na ye ndaza ko mobenga mi ou bien ndenge nini pona nini tangu Aaron akokufa moi na ye faut remplacer c'est que c'est biblique ko moi na remplacer otunaki Aaron te otuna Bible te pona nini David alongwe roi il faut que Salomon ndako maroi otunaki David te nzambe asalaka musala nde ya lingi asaka musala nde bato alingi te soki nzambe alobaki na famille wana na famille ya balevi ke soki Didier lelo akufi gradi nde mutu akoma pasteur musala na ekokende liboso mais soki nzambe aloba te yo salango pona esengo na yo musala eke liboso te mama c'est ça le domaine nzambe eza wana biso nde tozomona makambo nzambe pasi po tozo comprendre yango te mama cadette omoluka musala ki journalisme oyebi yango bien okomisa ngo elengi te pour la nini kasi lelo oyo bokomi koboma mboka bino ba pasteur en tout cas bolimbi soki ko salo passe mais il faut na loba yango parce que ba abonné na biso ba sera ki pena ke temps na koyamba yo bituna lokola oyo ezanga te bokomi ko boma mboka na lolenge nini bino ba pasteur botiki nzela ya nzambe bokoti politique bokomi ko sangisa politique na makambo ya nzambe bozo mema peuple na perdition pour la nini to landa nini politicien so boma mboka yo pe lisi sokoti na kati siko oko soutenir population ou so tokele na politique mama cadette oyebi ke na linga ko mingi oba esengai po na yebi na mayele na yo okoko tuna motu na wana te bible de politique ya solo te
mais bozo sunga ba poli ba konzi amboka te te oyoki likambo malamu na nga kotuna nde yango wana po ngai pasteur na politicien mais politique na ngai eza ya mensonge te politique na ngai eza bato nde bayeba nzambe bakena lola oki politique ya nzambe voilà esika na linga oko mama bakonzi ya mboko baolandanga bango nde babebisi bato na ndenge nini yoka na tuna motuna nayebi ke motuna eza ya yo awa napesi yo nzela merci mama bato oyo bazalaka na nkondo mobutu azalaka na bapaster simanete babanda kosambela mpo na nani mpo na ye mobutu nzambe simba bokonzi batela Mzee Laurent Kabila ye bapaster bakiapi balandi lisusu basambela nini nzambe kaka batela asonga Kabila aye camarade na ngai même chose bato musu bakeba Kabila camarade na yo oya bomi mboka pendant 18 ans na ebisi yo katala omoni ngani aza mandefu ye pende kazali Kabila camarade na ngai bato pe bakende simane basani c'est que yo posa complet tout les maintenant là zela mama na kena okozonga bato bakeba basani balandi lisusu pa pasteur lisusu basambela lisusu pona ye Fachi Beto lipasa na ngai Fachi Beto aye bato balandi lisusu bakeba lobi basambela lisusu pona ye siko mama yebisa ngai mokonzi wapeso falendeli yo omona na Bible prophète akei asala litrupa asambelaka mpona mokonzi Bible pesi biso ningisa basala nzambe tobondela mpona mboka na biso po tobondela mpona bakonza mboka na biso parce que notre bénédiction en dépend mais lelo président asali groupe d'amis na ye ya pasteur bakendaka ba retraite au moins quoi guerre ezali FCC PPRD siko na PPRD so FCC so FCC cash aza ba pasteur na ba samela point pour balonga cash pay FCC pour na bana pour pe balonga nani on samela pour mboka en tout cas ils ont fait ça parce qu'il y a un de peuple so kota toujours peuple ndazo comprendre que peuple zo ba teya maman vous devez sanctionner Batouana. Il faut aller vers Batouana, maman Nangai, qui ne sont pas appelés par Dieu, mais baza assoiffés d'argent. Batou, pasteur, moi, il y a groupe à cash, bazali. Bon, ça, c'est pour la pour le président, mais bon, ça, c'est pour la mbokate. Bah, pasteur, moi, il y a groupe, il y a oh, nini, comment on dit, bochao? FCC. Sorry, FCC. Bon, ça, c'est pour le président, bah, ko sambelate. Groupe, moi, ko bima, il y a intercession pour Tshisekedi. Bayako lukanga bachangai président ya groupe wana ya mwamba mobimba nesi bango nazalaka na makambo wana te nasambela kapona président na nganga moko président sala pona mboka na ngai tangu tozosanga tosanga pona président pona soko président sani akanisa bino biso mweloka lombi biso bon président pe lomba biso $1000 te tango apesa fa pesa président moi 100,000 économie mboka eke bo bazali kota Kabila pesi baombo mama nalingi na yebisa bino nde bo baby simboko po bolinga bango parce que zo akize biso oui parce que bino nde batu bokumisa bango bopesa bango lokumu loko angai yo découvrir muto ko angana na yo kangai na nza na posa na ngai muto ko angai muto peta lokola ngai kanzambe muto lokola ngai maman le Congo appartient à l'Éternel le Congo c'est le pays de Dieu. Le Congo c'est le pays de Dieu. Ce que ça na muto ya za ko ya na biso message ngako la pesanga pour l'amour. Nzamba ka mu côté. Aba passa ba baza innocent. Mama tanga ile lo ne aza. Soko binanga papa. Sambela pona na peso $100. Obini na ko sambela. Ai, tika. Po yo kikeno. Ai, ngolo chocho, biso be ngolo chocho. Papa pasteur ta ezali mukeka sima solo ezali ebele na ebiete. Na base eza mbala liboso na yamba yo na plateau de vérité mais eza ya suka te parce que to fongoli pena épisode mobimba autre banda ko ko continuer li solo oyo ti afin que peuple congolais pe ba diaspora baza suna perdiction te mais batambola lolenge sengeli dernièrement so ba lukanga ite po basi batilanga poison deux fois c'est ça je dis ce qui est vrai en tout cas OK bayoki yo pena malamu pe o rappeler bango na suka dernièrement awa bandeko na biso ba musulman na religion na bango pe ba uté ko si sa Ramadan na bango ezali le quoi ba célébrer bango chaque année mais tout oyo et pesi mbutu na kati
ya makasi pena bakende ko si songo na stade de martyr bipa yo babimi bakambi mibale oyo bayebi mokambi oyo ayena batu na ye oyo pe bayena bazana mokambi na bango désordre wana misusu balobi keno eza politique nde koti na kati au moins que politique ezobebisaka nyonso yango na tuni pourquoi bosangisi religion na politique yango ne créer des ordres kuna batu bakufi misusu ti lelo oyo bakoti na makala baza condamné à mort na makala il y a eu des blessures dit par la police que tout batumbaki donc il y a eu vraiment babiloko moko déplorable hein na stade de martyr ne plutôt ko bani na tina na bango parce que baza pe ba congolais bakintu adi bakabola bango bana ya tata moko bakaboli bana dia lungana bakei bana simo batia bana bakintu adi bakabola bango na politique protestant bakabola bango politique chau o batwa politique église de réveil et uti o kabwana dodo kamba sonika futa politique union des églises indépendantes que je salue en passant mon président Nzinga bauti suko kota conclave baye baté soke ezani catholique ou n'en parlons pas et tika ki ba musulman ya on a ebisi yo donc ba on peut ba kokisi balandi nzela wana na ebisi yo eza deux camps en tout cas c'est-à-dire toleto salela nzambe tokoma ko salela bato moni fachi beto il passe na ngai ana bato na ye l'église de réveil ana bato na ye l'église akintwadi ana bato na ye l'église protestante ana bato na ye l'église catholique ana bato na ye na union des églises indépendantes ana bato na ye na orthodoxe ana bato na ye na islam sikoyo oyo alekaki avaye ape na bato na bisika nyonso moyebi tu baplace ezali église eza esu na valeur te oli église etikala na valeur église en valeur te na tuna batu nyonso motuna bino batu bolobaka ke sey nazomwana mutuna lokwa nyoka zobina bon na Kongo nzamba lobili na tawo wa ba prophète na temps o batu bazokufa na wa ba prophète wapi ba prophète ba musulman esalinga pasi mama nazo biso esalinga pasi po Ramadan esili bah tu faut pas sepela vraiment après 40 jours y arrête bali abasa makamu na bango ah tu eko juger sambeli ya motote tu eko ba makamu ezali mais monguna politique à côté yo somona jihad ndenge na salama ana RDC impossible c'est pour la première fois oui elingo la sene bilembo tango suka to nini te zayo ta bilembo tango suka te bilembo tango suka banda kala mama nzambe mutabi mukola koya c'est que opeza parmi oyo eza parmi makambwana pezo la kisabiso que soki to ko continuer ko yoka ba politicien na buzo bana bango kongo ko beba na peso exemple mususu na avenue universitaire tozo ko makalate na 10 stations il y a carburant tina na mais yebisa kabuya tambola za 10 kute koza muke rompo moko na manzengela bazo sa moko na commune awa moko pusa na ezo moko opusani ava ezo muso ezana obeti mupanzibe muso ezali opusani kapela station kokoteka ndenge nini mama likamto zo bayangwana ozomata ezali seki nyonso alaka convier oyo azoteka ye lokwa azoteya bien nga mpe nalanda okomponi makambo nde ezali olali na butu oloti verset biblique mibale okomi pasteur omonisa siko okoyebisa ye ke oyebise nini po azabela bato misato bazoba ne teya omoni yango wana mpasi ndenge ezali mais mama tobanga te j'ai un message ne vous en faites même pas bato nyonso bazotroubler Congo lelo lobi baoza te amen émission na yo bakanga yango bobomba yango bato nyonso bazotroubler Congo lelo nana ndoto mona uti kolota na kobisango mama aussi asonza masepsongo ne vous en faites même pas. Amen, papa. Na base la prochaine émission, donc on yebisa biso, oko ko numéro tabato na mais pour na lelo to soki si pena wana parce que yako bezali pena mingité tant na biso et s'il ko poussa na bakomi ko laksanga bilili ko na balaksanga ngonga quand même message clé na bande konyoso o bazo di baku ya kolanda biso André Tia Océan du Congo. Nzambe apambola Océan du Congo apambola chaîne o. Merci lokola
boyambi ngai na chaîne oyo. Maintenant, le Congo appartient aux Congolais. Amen. Le Congo, c'est notre pays. Le Congo, c'est notre patrie. Dieu, le yeux de l'Éternel fixé sur ce pays. Nous sommes un pays béni par Dieu, protégé par Dieu. Ce qui va tout j'ai un message. Le message, c'est Ésaïe chapitre 62, verset 1er à 2. Batu nyonso baza contre Congo lelo. Lobi bazate. Ne vous en faites même pas. Souffrons maintenant. Batu bazo bebi samboka. Nzambaza na biso. Ndeko nazo permettre yo sambela. Sambela na église ya solo pe sambela Yesu Christ. Mama Nzambe apambola. Amen papa. Apambola kabuya. Ok. Merci. Merci beaucoup, papa. Voilà, bande Kobalandia Océan du Congo, wanande to tili pena kocha l'automne na émission na biso ya mokolo malelo. Na sengi na bino bozala toujours branché, bo s'abonner, bo liker, pe bo partager ma vidéo na biso. Pambate bo iska la jamais cause la dessus. Parce que le col bo fo bo za encore na Océan du Congo. Tokuta na bino mbala sima. Bye.